Bonjour maman. Ah, bonjour papa. Boni. Qui m'est aimé? Et c'est maman qui a mon nom maman. Pourquoi s'est présenté comme mon ami? Bon. Comment on a pensé? Et ça comment on a mais. Parce que bah il la maman Sebene. Maman Sebene. Ok. Maman Sebene. Les autres héritiers na out de tous en web. Bon. Référence na biso tous d'abord Mangalema. Quartier Maman et mon dans avenue Kimbu numéro 9. Ok. Référence n'engeza bien pour les capons les cas so commis pompage. Référence pour les cas maintenant si tu vas y surtout avenue Maboma Mbonge. Les vraies références c'est dans Mangembo. Mbonge président Mbonge. Mbonge président il y a autre qui na groupe il y a Muyombo gauche. Ok. Au défunt Mbonge. Ok. Que son âme représentée. Merci. Donc, ils ont référence au yo. Ceux qui ont tenu une surtout en Révisayo, à venir Mangembo, ils ont venu, ils ont référence pour Mbonge. Merci maman. Donc, on a so côté Mangembo, on a venu Mbonge Tina Suka. Nous autres se retrouver nga awa. Ok. Obi maman comment on est ni? Maman? Maman Sebene. Maman Sebene. Maman Sebene. Toto yeba maman Sebene. Musala nini osala to difficulté nini ozanango na ndengo vanda koto buvulora ndenge nini buvivaka na ndenge nini na ibiti. To vivre so bien même attendez bambrula et sali en tout cas nous to vivre bien na mawanzambe pe lokola mais to vivre so bien difficulté ma bien exate. Difficulté nanga ezalaka kaka awa soki mbula nde ebeti na minute wana moye bato bakatanga mbo ezalaka te ezalaka ti erma ekiti nde nazwi libaya oyo monene ozomona wana nde na tie alipo bato baleka soki awa tomoni libaya wana nde eza lokola pont bon eza pont oyo na tia mpo bato baleka soki libaya wana bafuta combien bon ezalaki nango 100 francs mais ta congelé mokate kuta 100 francs koma boye lipa 1000 frais dimina na parce qu'on a otala ke lokwa naza responsable ya bana basungama na komisa ngo 200 francs na wana bafuta ngo 200 donc so to comprendre bien musala osala nde ovivaka nde bongo kana libaya wana to nde vivra kana libaya wana te na sala rappel zelo na ngai ne omona na pesi mokongo boye na zelo na sala zelo. En plus, nous sommes artistes, nous sommes théâtre. Oh, vous êtes artiste et comédienne? Nous sommes artistes et comédiens. Nous sommes grands esthéticiens, nous sommes modélistes. Ah bon? Modélistes. Ok. Allez, donc, ma activité, nous surtout, en tout cas, il faut à la kakine. Vraiment. En monde d'article 15, il faut aussi, parce que maintenant que tout ça va responsable. Vraiment. Donc, tout ça, nous comprenons bien, ils ont la carrière. Merci. Ils ont ma vraie carrière, je bouge raté. Donc, on vend le bureau, on a des temps type, pourquoi? Donc, si on a déplacé dans l'église, bien, par rendez-vous famille. Parce que ils ont au travail, na pont, na zélo, na bouillé. Au bénéfice à payer. Au bien, on a pourquoi peine de vendre des temps type, au bien, au bénéfice à peine à l'art normal. L'art peut consommer l'amba, tout s'occuper peine normal, au vivre bien. Bon, on a consommé l'amba. Déjà chaque fois, mais pour nous lire à chaque jour. Moi, 200 francs, je suis que tu as 2000 francs pour la loge. Mais pour la zélo, je suis année autre. Moi, je peux donc tellement carrière, je suis basé belé, na oyache za zélo. So so manite e kauki, au moins panza ni nango. So na batawa na ngati kuna kokate, na zela katana ngamoko. Mais là, c'est la provision boye soki. Donc on y a sur zéro na yo. Zéro na ngai. Oh, et quoi ça va combien de tonnes boye? Ah ouais, la zone en jeu déjà là-bas 250 tonnes. 250 tonnes. 250 tonnes on a combien de car? Et bah tonnes combien? Bah tonnes 5 bah tonnes combien? Et ça combien? Bah 20 tonnes. 10 tonnes ou bien de plus. Bah 10 tonnes et comment tu es? Il comme 10 tonnes, 15 tonnes était. Il faut les alcools, 15 tonnes, 25. Bon, na 20 tonnes. Même peut-être 15 ou 20 tonnes. Ok. Parce qu'on a travaillé au travail. Bon.
On va bimisala aussi le et bien ma ndé ni yo mo bimisala to bato bazali ba bimisala. Bon, ne bandeli musala en tout cas ce que le musala ne bandeli mo konde mto ça. Ce qui m'a possibilité mon année ndé okoko zwa bato mais l'engagé té. Ezaka ka ce qui est muto pe azala moi difficulté ça pour ça pour vivre ailleurs. Moi partir musala les ana l'accès partir au salle la PC mbongo nae. So ne o la ki se bongo de bazalo wala ba journalier. Ba journalier. Parce que ne bozo travailler ba journalier bongo do. O ko pesa ba près combien? Ça dépend ya musala. Musala na sali quantité na temps. Est-ce que o ko ma paye o pesa ba $10 ba $25 ba $30 ba $50 pe o comment? Bon, tu eza musala moko mais ce qui mutaza makasi na ye moi $10 komana wana siko na ba période nga teka. Na période ne na matsa rozala moi ba ye okoko lukele bon na niveau à 5000 2000 ba koma. OK. Pour ngai pe na zoka 10 000 à chaque jour te on nga na zoka fallait pe bana balia ndam pe na saisi musa. Mais na kalanga mo na bandaki na koti na mai na bimisi na matisi na memi pe sak na mutu na kena ngoti na. Na teki pe dicton wana elle s'est sauvée na ona mai. C'est que ça odo kembi venait de moi na musalo moi muta ko so ezati. Ko sangate vraiment na makasi pe ko sangate. Pour nga na banda nga mo na sala na meme la na bazemi na wale. Ah bon? Na sali na lelo na komi pe na moi âge et je sais nga sous na samsa makasité na sanité sur na za mwanda mambongo na bombi basaleli na musala. Vraiment. Est-ce que awa eza le pango na yo to ndawo eza ko pembeni na to ndawo eza musika? Te eza le pango penza ya mobali. OK. Eza le pango mobali nga na vanda c'est sensibilité na bana. Donc tout ça me bien. Maman ils sont makasa ko mona donc dans musala déjà au kembi. Est-ce que lilobano ya suka ezani na ba o nyoso bazolando na Flair Monde TV HD malobani ni okoyebisa bango bana poto bazolanda yo le message ni kopesa bango ko balando na bazolanda na minute. Merci vraiment message ezangité ezali. On a pesé na mbote venu surtout bo baza poto braza Angola ope baza ka quelque chose parce que mbote bana mutsikile eto ba mandembo mwembo mwasa kilo mwasa ba charge. En tout cas bijou na ebele. Peso pena mbote na mingi. Bana mutsikile na peso mbote la France na peso mbote. Ngalie mama bima en tout cas. Mais maman na bossa ni question moko neti mbizo otoyeba mbiza mutsikile o ya kala mbizo ililuti mais ndenge vraiment ils ont fonctionné par rapport tout le monde ba difficulté belé comment donc ba te belé ba difficulté à vivre na comprendre que est-ce que ils pour nani ça changement ya saison to ba difficulté à vivre eza saison te eza spoyo temps ya Israël ya moto soki mutu azozwa akoza à l'aise soki mutu azangi en tout cas ozama à l'aise pas okokate et si matin mutu a vivre à moyen ezala mbongo ezala à se vivre mais boye penza et si matin wana moni ba difficulté comme elle biso ebele bana bakomi éparpillé soki oza makasi te okoka su mwana te yango wana mais nga natalaki so na bino naza mama moko lokola naza na mobali su te na ndako na bana kokende koluka par-ci par-là et même c'est un peu d'éducation vraiment yangwana na lingaki na vande esika moko na débrouiller na façon de débrouiller ata bafinginga ata batonga na musalo na ndimaki yango pour de façon que bana nga bakola batanga lelo pe bango babimi bakandi kokende kosala ndenge eza donc musalo otangisa pe bana awa na musalo ka wana vraiment nazotangisela yango bana nazolesela yango bana oh là là soki na kosala yango mpenza nazwa mpe idée kosala yango surtout ezaka mpona betide ya bana eza mpenza mpona betide ya bana naboyaki mpenza bana babima oyo tokomona lelo oyo conseil napesi na bamama oyo bavandaka na bamama boza na poto na bamama oyo bozalia nyonso mama aza moto akangaka maboko te mama mpe aza moto maboko milai kokende oyiba mpona bana te mama mpe aza moto bisengasenga te mama mpe aza moto akolelalela te mama aza mwasi akolukaluka ere oza mwasi akolukaluka ozolukaluka moya libotana ezala na mpasi eza te ata famille bakomanke yo te famille bakomona okoya motu boye te oke mpe mpa bandeko bakoyamba okomi ndeko mais lelo soki oza nango moto akoluka te akolelalela soki olobi okende mpa ndeko ata moni na mosu okokanga mpe ndako oza bana ebisa mama leki nano nakende naza te ndango na tokoboya
na wa mama foko luka kwa mama sebene na vanda te bone so ba yebi ngo ba mona nga na vanda te na luka pe na kanga pe suki makasi nga sala msoni son kasi na salisa ka pe batu na bokoko batu babukani na salisaka hémorroïde na salisaka donc na vanda na nga te pe panzi pas na salisaka bana ba kibeka na salisa vanda bongo te na luka ngwana zo suka bana na kama biki ba ke ba classe pepe msupe na oloba bako mosa osala mécanique chauffeur babimi bimi belek nazala bango ba couturière nazala bango ale moi bakoko na komotangisa supe moi bakoko na mwana nga suka wana penza za conseil na pesi bino ba mama bozala bongo lokola nga en tout cas boza décité. Merci maman tokotambola olakisa biso ndenge ozo travailler puis na bazelu olakisa biso ba dimension ezaleli na carrière no parti à carrière na yeba ndelo apiti wapi pona koyeba. Merci. Libaya olo ya monde la sopa osaki ma etondi neti boye mutu mwana kama ezaki mikrobe segele ni la ngeza na se donc biloko asalite ngai moko nasalela mai oyo mikusa makasi siko soki moto aleki akokoya te mama na ponga aleki akoya te mpona salango monene. Ah bon? Malgré moi pour ranger les sous quand ils ont bien ba maman ba mwana ba oleka quand ils ont malamu olinga te de mutako ya esama tu olinga te mutako ya esama Maman ça pour moi était là le gars on bongi comment yo ba bengo mani maya ba benga ngoma ya mbinja mai mise ndengo maya mbinja. OK so kola tsebiso carrière no ibandi wapi ti wapi nde ba misa bazelu bisa kote ko carrière ngai on ne pas au travail. OK banda awa nde ozomona awa bimisaka felo na ngai awa nde omoni etikali boye soki babimisi bamati likolo pre atanga moko mpe na force na mati yango siko likolo nde ozomona so obimisaka na mbula to na elanga mpe kaka na elanga mpe bobimisaka periode ndenge ekomi boye lokola nga moko lelo mwa sante eza bien te nde salite soki neti bano bayaka kosala baye ndenge ekomi boye eza kutu bien lisu mpona kobimisa mpo ma epusani kuna zelo ezomonana awa. OK merci tozotambolaka na mama azolakisa biso carrière na ye bino moko bozomona bozolanda bana poto bakenda poto tongo bana muchikile mobimba mbinzo bino boyebaki tala ndenge lelo ekuma donc bomonaki badifficulté mosusu ezali kani na biso toyebisaka bino émission na biso émission ya découverte tozoyi kodécouvrir awa toza na mai mbinza bino moko bozomona ozelwa mama ozelu nyonso ya yo vraiment. Ils ont tourné Tibo. Parce que si manango si que koma. OK. Manango suko yango. Maintenant ne komi pena ne belete po. Tout ça en janvier. Ti na juin quand le bac sakaka. Osko sima nango kuna tozaki liboso asko sima. OK.
So bo sala poni. Ah? Ah? Elo kote. O kanga mai. Po sala ni. Obi? Ega wapi? Loba makasi. Ezo chola. O kanga po nini? Mwele kakuna. So après awe chikala pale obi misazelu. Yemo ko pepe misaka. Ah. Na age yayo. Obi misape makasi. Obi misapa combien de zones? Ah? 3. Ah. Bonjour. Boni. Comment on est? Grâce. Mais t'as l'angle avec côté tout son out. Au vent d'accord. Ah, il pas bien. Oh, côté va bien en ni. Avenue Matongi, précisément dans la commune. Commune Ngalima, quartier. Quartier Munganga. Ah, côté on est quartier Munganga. Côté on est dans côté. On vient venir ni. Avenue Matongi. L'avenue Matongi, difficulté ni besoin dans mon côté. Difficulté ni besoin dans côté, est-ce que besoin de courant, besoin de maïs. Maïs, ça dit courant ça. Bon, courant bien. Courant bien péné prépayé à rapper. Na maïs puis à pompe. Ah, mais na tuni bande musungu ne dikolo balobi ki côté besoin de maïs. Dikolo des obimate, mais maïs ya. Il y a péné normal. Ah. Parce que à part maïs côté il on ni souci pas c'est dérange rabine. Il on ne t'a pas c'est dérange rabine les amis. Courant, mais on le veut besoin de courant bien. Courant des rapaces, mal des rapaces. Ah, courant des rapaces, courant beaucoup bête à combien de jours besoin de courant bien. Une semaine rare. Ah bon? Ok, merci. Bonjour. Maman Boni. Bien. Ah, tout ça peut bouillir. Avenue Matongi. Avenue Matongi. Précisément dans la commune. Ngalima. Commune Ngalima. Quartier. Munganga. Quartier Munganga. Est-ce que tout le monde a aujourd'hui toka maï? Maï vous avez toka yango mela kato. Et ça maï. Tomela te to sale la kamisa. Ba mela kate bo sala ka misala. Misala neti misala ni bolambela ngo kolamba e Toni fe bilamba to suko. bo sokola. Est-ce que maï bomela wapi? Ya pompe. Bomela maï pompe. Côté maï pompe pe bimaka. Ezali. Et bimaka pe normal. Ah bon? Du côté à part maï difficulté ni besoin dans le sous. Et l'autre, tu vois ça non moi bien. Moi bientôt bien. Moi bien. Ah bon?
de pesa service na yo na